quand ils ont travaillé dans l'État. L'État congolais, l'État brazzaville, angolais, tout ça, l'Union africaine, l'Union européenne, il y a dit pouvoir y en Kamba. Quand on parle de Papa Kimbangu, le 6 avril 1921, l'église est allée fondée dans la colline Ouana, Mundela Yebi, Amazana, on a papier d'âge. Kimbangisme, et l'équipe franc-maçonnerie, et l'équipe Rosukwa, et l'équipe nationale, on a besoin de Mike, on a ici comme encore. Et ça, la maternelle. Kimbangisme, ils ont encore la doctorat. Eh, maman, Dibundu Diabalongo, ça dit, Lingomba est santu, longo nkena. Mais nous avons cause n'importe quel moutou. Mais ça, Nino Kaka, ils ont propre. Papa, papa, parara, papa, papa, parara, papa Zalin Zambe, papa Zalin Zambe. Fimanayo, Tonganayo, Boussot. Papa Fumalonga betisa tourna na oka mundele mo ayibisanga na Nations Unies abiba mona likolo changea. Onyo so la papa baloko na biso tango yikoki. Biso sikoyo domi pesa. Na makamonisa boni ko mipengo isa. Keke nyonso komona yo ekoe mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota tika watango ekoki amenta lobaki akoningisa mokili tango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele. Mabota bakoyana nkamba koluka ngai nzambe parole de sa divinité tata Simone Kimbangu kianga ni nzambe mpungu tulendo. Mesdames, messieurs, fidèles internautes, bino baibomesa na kolanda biso de partout dans le monde. Topesi bino mbote mingi lisusu ya mokolo mwa lelo maman falo na ntima na kati ya émission to lobela maman mwelo so nazali bon na esengo ya koyeba bino ebele butu moi na confiance pe fidélité bon kana na chaîne na biso pour na kopanda sango tata mokonzi ya mbula l'espoir kopesa maboko na mokumba oyo ya memaka yango uta 21 na mikaratano ya ndenge na ndenge solo bongo kasi lelo oyo ekomi elonga ya moto nyonso o moto moindo azui accès na nyonso o ngai maman lelo oyo ninga kolobaka menga makimbangu émission phare tout dedans pour bimisaka nyonso na kati metotien o tolobela maman molo pourquoi ne pas pour topesa lo kumu na maman oyo abonaki parce que soki tolobeli été quand bien même que na ba émission on puisse pas à fond son histoire mais tout ça a devoir ya kotika titre non parce que si on parle aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu une dame oyo abundaki yemoko face au colon belge na ba torture ya ndenge na ndenge kasi lelo yo elonga nde bongo tosili ko fongola émission na biso ya mokolo mwa lelo na thème vérité en face elobi nini kombo zali kotel sengo vérité en face na nani vérité en face na biso te na vie ya papa loanga te na vie ya maman falonte kasi vérité en face na likambo ya tata Simon Kimbangu na ba réalisation na ndenge lingombe ali ko kendele na vitesse tata moni mosanto ali ko sela makambo oh ya pratiquement to le kaba 5G parce que la vitesse est tellement énorme et la pente elle est glissante ce qui yo ozali wana potalaka moko mi bali ya mabe o ba ali ko loba entre guillemets au kotika parce que papa compteur à 0 année yango maso bandi à 0 docteur Mbote na bino Mbote mama Faloni Mbote menga makimbangu émission milioko ya mama mwilo oyo a beta kingonga ya yambo pour Afrique pesa mama Mbote na balandi ba culturel ba politique ba diplomate lokola ngai Mbote na ba fidèle et puis ba sympathisant baso oyo to na moboko pona ko landa nzela ya kombo ya tata Ntuma tata Kimbangu nzambe mpo et Mbote na sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani grand boussole nde na baba komea monena mokete parce que pas toi 4e génération ezali ba moment où ya quand même nzambe azalaka na rayonnaka esprit na epo akokisa oyo esengeli nde biso tozwi chance na bassin océan Congo oyo tozali
Matondo mingi docteur Luanga bande ko bakolo bakala ngai mokolo mo mama moko ala ndanga trouver maman falo no kubenga ngai tango so docteur pour aller ngana bi webi moto na moto na considération na cause na mona moto bande ko bakolo ngai artiste ezali mabete parce que c'est un artiste ce qui le loto e baé parce que na mon sala ko bozali ko mona même na plateau na biso mingi to zala ka entouré na ba réalisation ba œuvre d'art naye o ko zala ka mais ngai maman falo na monene oyo na mona na tata nzamba tia kati na ye lelo yo ce qui mboka Congo pesi doctorat boni tengai maman falon na bengi mo moni ngai na kana mo mesano na chaka penza artiste pas de côté mais na profera ka mingi ko benga yango na profiter pour na répondre maman wana pour amitungisaka ngai maman falon na lingaka bon parce que balbi ndoka baka muninga ndoki mwana nzambe pa yebaka kaka mwana nzambe donc voilà. Branzameng Makibango télévision, c'est le rendez-vous compromis de mon frère Bouré Baratoti. La rabide au sala ezali monene elanga ezali monene basali bali moke. Bo ba mi pesa bali moke. Ndakita papa je suis à Luanga lelo yo. Uta mikolo lekito selaki ko laksabino lo lenge kani mo bembo na ele kaki esika wapi alaki na titre monene oyo o ezaki décerné na tata mokonjo abule ezaki titre on atende salaki to yebisaki bino ete tata kimbango ala nzambe ali nzambe pe akutika la nzambe kasi et alaki falaki kaka ezala pour que na kati ya histoire ya mokili ekomama e banateke e bana peke mboka songolo to pe paka ba reconnaître pe bango na mai o ba monaki na kati ya bon moto sur sa dimension 100% on peut 100% Dieu. Des rendez-vous 100% Dieu pardon. Des rendez-vous yango epesamela ki bongo mokolo mwalelo kasi papa Jospin sali biso boye pona nini na mituna nana yango zo mona ketoko posa ko lobezelde mais bitumbe zo ya de part et d'autre mais to kenano de toi en moi o pesa ki biso rendez-vous OK ko kutana tata mokolo likambo o que ça la compte rendu o kozonga o pesa biso maye bosolola ki pendengeni tata yambela ki yango sima nango okopsi ba kosala rapport po ete ma invitation ekendaki ndenge bandeko bamonaki baki na posa ko mona mon père reine nabiso mais mbala moko to yoka mundu ki eta nini kaka papa Jospin vérité en face d'un autre Boussole omoni papa Simon Kimbangu alobaka en face. Donc révélateur des choses cachées. Voilà. Ozala tout autour ya moto, ozosala mabe, tozoboma mboka, to lingi développement te. Yesoka ngeli pas à éclairer. Na sepeli parce que otala na audience nyonso na ba konditoye okuta titre na 25 wana na bureau. OK. So soke zala ki fiction. Ndenge nini mbula matadi to l'Union européenne to nation to autant ba ondima yango. C'est que biso nde na lobaki ato ba simple bato neti nga zaka ka ndeko tata Luanga mais nzamba ko zo n'importe quel mutu mais ça nino kaka eza propre voilà ngala kenda ki nkamba solo na kutana ki na tata mokonza bule elongola ba tata conseiller direct parce que na rappeler bato ba yebi kamba te kamba ezali bien organisé na ndenge osakana te. OK. Donc omoni biso nde to vandi awa tozolobela autorité établie na cadre ya administration to ya cabinet parce que ça na biso kaka bato simple mais toujours le bela ba vaincu parce que moni muto amoni na o amoni te ba okese na makambo. OK. Na diplomatie mo moke to sala na mboka to sur le plan international na côté culturel et tout ça ndebo na betaki déjà ndeto kenda ki retour to na komi nkamba ah papa yimoto na komi bi oh prisonnier na bi ah nzambe yo le baki na ozonga. Parce que le roi a pris cette autorisation, Nazalaki arrêté. Vérité en face. Nazalaki arrêté na niveau ni na niveau ya autant. Comment? Parce que tant au Suède à côté, dengi Turquie a bandé ko s'imposer, to bandi conférence intelligence artificielle na Ankara. Biso soto to kei na compte la commission de dom auto moni maman reine na dia bomoni na Congo, moni kaze limata za mutu. Bien n'était jamais corrompu. Batuni nde na beteke loko wana nga na zuka ka makambo ezali kamba yebi pour kamba ezali ko exister oui ba batata ba maman et enfin encore lokola tozali na diplomatie secrétaire général na bandeko na secrétaire général la commission d'ordre et consort ils ont vu que makambo ezali bongo baza pe na programme babike toto lobi bo toko ya pe kamba oui bien après ba publication après ba biloko ndenge to salaki
batu ya masenge na lokuta batu o balukaka Congo baloba kaka ke ba violaka batu ba bomaka batu nzoka kaka na Goma kaka wana kana est wana batu ba tonga ba hotel Alix ba sala tourisme mboka na biso ezali bien eza ba guerre moko triqué parce que les Européens baza contre mboka na biso et les Occidents pourquoi ba lingi nyoko mais nga nazalaka na bango na isi bango en face comme ça parce que biso tozali ba société oyo tozali na gouvernement te arkimbango to ba société civile ya culture tant on a type sokoto ya diplomatie okoloba nde na moni petit frère na biso maître Gims aye na musala azwi ngwende aye amemi bato gros na biso ba pesa biso ba passeport diplomatique yango wana mais pourquoi na kokanga munoko na yebi vérité ba vandisa ngai tous les amirals donc les généraux oyo baza délégués na ba mboka na OTAN donc yo coopérer na ba diplomate mais biso ba militaire tondi makambo wana te donc le ko les sami na Pristina et puis premier ministre à lobby à Bengisio donc ils ont traité na binomoko vous pouvez pas le ko les aki na Saint-Pétersbourg donc aux alliés espions parce que rappelons que na Pristina Kosovo frontière na serbe les serbes au côté à Union soviétique autant hein? Donc on parle de l'Union européenne bazo bandawana na Pristina OK Albanie tout ça Monténégro et consort donc le rang na na conférence wana to somo ça maki na yona donné ko espionner bango bino tata kimbango za pour la paix vérifier oh batu musu ba tweeter d'ailleurs kutu azaka na Congo te d'ailleurs kutu papa Simon Kimbango ayebiete ça a fait que ils ont récupéré ba email wana ils ont récupéré des tweets wana pour ezala contre nga ba charger nga na bengi kamba Kinshasa papa lobi nazo zelo d'ailleurs na pose à Pierre lobi na ngo fozala na téléphone ko buswala wanga na mutu te donc sima ya émission na biso wana bozonga ki lisusu te nazonga te na obeto masono ba ifo otuna nanu OK na obeto lo siko ba vaincu te OK pour naza mo résumé d'accord voyez to bandi wana hôtel nazala mbila kitana ndenge osala te mbila teni moko te ba teni différent eliko est tourné likolo no te nazaki à 5 étoiles papa biko bimate zela ti avocat oya na tongo reine Nadia na bengi reine isalonga kazongi parce que reine azali à parlant mobali na azali roi d'Hawaï OK azali l'un des partenaires ya l'Union européenne et puis moi si na ye wana nde azali autorité aussi à travailler na commission des droits de l'homme na Nations Unies voilà le roi baza ba familiarité aussi na ba monarchie au moni ezali na ba Monaco wana tout ça parce que rappelons que les Occidents baza même père ezaka ko bokabwani ndenge ezali alors lokola Hawaï les Américains balinga ki mboka wana ezala sous-dominé parce que Hawaï eza côté Amérique là ba molulu alors ba ote kala mingi ta ba ote ko beta ngo moto moko triqué ça a tué les gens la plupart des autorités au bazana ba moyens bazo vanda na ba château na bango na ba biloko bazana ngo donc yango ena na bouche de rhum tant azo na bouche on a benga mais mon frère je t'ai laissé calme et bozo vol lobby na zonga na bité père abiko zonga te ngamona on s'en charger na bango histoire papa Simon Kimbangu belge yebi yango Occident yebi na loko ya ko se justifier belete on a retiré que papa Simon Kimbangu azali nzambe ndenge secrétaire général et les diplomates balobi na biso ki ngana o se retirango ouais na se na retirango vérité en face na longolango na ba réseaux sociaux et tout ça na bi pas question soki te ba onyatanga 20 ans et puis ba obotola ngai titre na ngai diplomatique immunité zolongo tout ça na bi tant mieux que ba salango mais ngana bi vérité na mona papa Simon na wuti na Congo mboka na biso ezali bien binonde bose 16h vers dire Katani au nom excusez biso pour moi mal attendu et tout ça pour vérifier vraiment mais et ko senga na papa Simon Kimbangu si réellement oyo yozo lobo uti kamba ayamba biso donc bina ba ko senga ta Kimbangu soki réellement zali nzambe soka zali nzambe ba aussi balobi mais soki nengai ba bi leader spirituel ba qui peut être ba bien en tout cas là kutu sans débat très bien sans débat ba bi kamba kutu mamusunga na ko yoka yankamba kuna biso moto yebi yangote biso yebi ka kamisa na ba Kongo wa tout ça nzoka ba ba yebi on na forme mususu balobi nde ngai nde mutu nazawa na kwa ba ndeko na nga musu batu musu ba triquer il faut sikoyo
kambe komela bango officiellement que voilà biso toyebi tata wana biso toyebi na Congo. Oui, c'est un diplomate, c'est un boy. Donc ndenge zana vraiment que biloko o ya ikoloba wana toyebi yango. Oh maman, na bi eloko na ka boluka. D'accord. Ankara. Na sisi conférence, na vol, na kita kinimba. Tono kita Congo na kiti na tarmac, système e bandoze là déjà. Tono bi système ngo banini, bato ya mitema mabe o balukaka, baza na intérêt ya mboka te. Voilà. Balingi pe papa Simon Kimbangu te parce que rappelons que l'occultisme ezali lisusu na placité na bassin océan. Parce que pouvoir ya tata Kimbangu ezo rayonner likolo ya occultisme. Donc nga mutoro nga na vandi boye na rozo atana ngate na banga système imposé par les impérialismes. Na système nini biso toza ba bantu biso toro c'est la pédophilie toro c'est ezaki l'un de ba discours ba mona nga na lobaki na kati. Bosonga mona lo bongo tango le docteur papa Bitouvi du papa Zako qui alobaki yango na thèse na ye alobaki wana papa Simon Kimbangu ye mokolo spirituel avanda ki wana il est le chef spirituel. Mukonza milimo balobi na mission ke bilo enza ba secte za mabe bonga so na répétant où est le problème. Ali baye wana basala lokola moi ko lezenga boussole déjà Thérèse qui miné. Place na comprendre que être kimbangiste de vrai, je parle pas de faux. Voilà. Nzamba au défendre peu toi na fierté na biso. Papa Diange na kuntima azui conscient apesi wana na habité bokiti so bazaki à l'époque bazwanga i cortège même pendant kuna ngai mbala moko kamba na komi nde omoni ta na solo yaki na Nzambe ayebisi nga programme abi bongo le rôle en kameza organisé quand ils ont travaillé dans l'État congolais, l'État brazzavillais, angolais, tout ça, l'Union africaine, l'Union européenne, il pouvoir y en Kamba. Quand on parle de papa qui meurt le 6 avril 1921, l'église est allée fondée dans la colline Wana, Mundela Yebi, Amazana, on a papier d'âge. Ni éprouvé à notre solo là, bah commis, bah s'adresser. La tête à Mokonzi, il y a l'Union européenne, la secrétaire générale, comme ça, des droits de l'homme, il y a l'Union africaine, comme ça. Na minute, il met les lobby. Malamoko, il y a un moment où il s'est dit qu'il y a un sopran, il y a un moment où il y a un sopran. Il y a dit que maman Fallon, na zone Kinshasa, secrétaire général de l'Union africaine, il petit frère, comment vous avez monté maman Beboye? Il a dit grand frère, qu'est-ce que je fais encore? Il a dit yo on va na Nzambe. Donc ils sont pas tokanisa qui vraiment qui mais oh ma papa quoi na moni makombo a dit mais na on va dire abi loba na ba congolais boye tozo ya au fin de délégation il y a accompagnement pour que to accompagner délégation au Yeruzalem conduit par l'UA par l'Union africaine, par OTAN et consorts. Yango, vous voyez que Rennes, le Kola, Azalina, l'Union européenne. Le Kola Azalaki monteur Yamakambouana. Rappelons que grâce à elle, nous avons l'Union africaine, à 60e anniversaire, il y a 60 ans, oui, il y a anniversaire, il y a l'Union africaine. Grâce à la reine, on était dans le Moyen-Orient. Donc ça dit, Mangomba to masangani nene otokei, yé ici à Sosola qui tata Kimbangu. Le coup d'azali na Nations Unies et azali na kati ya l'Union européenne, à l'obéla caron papé ça comme passe à bengate, ça tombe bien. Le coup là n'a eu invitation. Je veux venir, là cher docteur, cher ami, docteur Mohamed Achim. Et consort. Ils ont quitté délégation, il y a plus de 50 personnes. Dans le Bani, ça n'a pas et là, ils ont quitté délégation, il y a combien exactement? Une vingtaine et consort. Parce que et la suite, à part représentant officiel. Voilà. Tant on a zongi qui ça, le gouvernement congolais, ils ont gouvernement Mogoboye. Tant où Emonelo y a Tata Simon Kimbangu y Kamba, on est payé ça bango Kanda basara bien. Aujourd'hui, le gouverneur Gentini Mobila, aujourd'hui président de la République. Moi, je ne suis pas politicien.
mais soki malamu eza okanganga singa te mpona lobango ozwi lokola président de la république kutu alingaka koyoka te kutu batanga kombaka epesaki kanda mbala moko epesi président kanda président abi mais bazoloba nini ezaka mambo ya kamba salango nomoni mutu mosusu akovanda par baguerre politique mais nga naoloba oyo namoni président plusieurs fois on était avec lui na Japon, Moscou, Dubaï, Nkamba et consort je vis dans likambo ya Nkamba bakonzi ya biso ya baso c'est même papa Zor Lorenzo il m'a réussi à battre na baya je fais 6 heures du temps na Angola pour c'est l'équipe moi mais pas loin. Parce que vous avez vu, vous avez un ambassadeur Angola accrédité au Congo. Parmi les têtes de la diplomatie. Pour Nanine, parce que Angola est tout RDC Congo pour Zavi. Toi qui n'as pas tête diplomatique, il y a Congo pour Zavi. Pour Nanine, il y a un babatouan. Mokonza Mboka pesi aval. Tata Mokonzi Aboule. Tata Mokonzi Ekolo posé lingo bekavaka na l'État. Biso, tozaka batombo kite. Opposition, quand on dit opposition, c'est diabolique. Dans le système Bantou, nous ne sommes pas des opposants, mais nous avons fait sa proposition. Pour te montrer ça, et que nous maman, n'a pas de temps, le la DGN. DGN, ce que yo qui m'a qui m'a habité, pourquoi vous avez mis ma lamoutine à niveau à bout? Yo nous sommes que bazo libérer visa volant dans quelques heures. Pourquoi qui comme papa c'est moi qui m'a mais au Kenya comme mutu mususu azolo baba be des jeunes ya Congo oh l'état existe arrêté luka makambo yeba ke omona ke l'état azali otali sécurité nga na mona ki wana na aéroport na bi est-ce que ezaka Congo onga na yoka na TV to nga na omona mais papa longa yango pe ndezo ko tungisa bato parce que bien que tout qu'il est très rapidement mais là to komona biso nyoso to yebi ke na aéroport na tarmac il est interdit de filmer et tout mais tout ça on a ba image on besoin accès il y a accès à cause n'est-ce pas image il y a cause sa délégation Mokonza Mboka il s'agit des présidents de la République et chose spirituelle et représentant légal c'est pas n'importe ce comprendre la présidente de la République qui gara la nation alors bibo ya bato na bato ya nzambe na biso siko et puis bato baza en ordre voilà un peu Mokonza Mboka tango voyagaka bomona les autorités ezali badengango l'ordre protocolaire donc ça dit il faut suivre parce qu'il y a des archives batata ba maman nga na zone j'étais surpris nga quand ça que soit une semaine na omona maman ekene na ba seconde na zongi Nkamba papa mais na keka bo 2 jours papa lobi makambo oyo eloba maka mokili ekoya koluka nzambe na Congo. Parce que rappelons que Asie ezalaki, Amérique ezali, Europe ezali, Afrique. Et kokite. Mais en quoi on a déjà? Pourtant, aux Nations Unies, délégation de Bahanakati, c'est fini. Et puis, la délégation des commerçants, ce sont des diplomates qui décident ou décident contre le système. Voilà. On a lancé, moi on a déplacé, parce qu'il faut que nous en Abu Dhabi. Pourquoi le bin non? Je ne vais pas biso toujours. Maman na yeba kaka ndenge ezalaka nango kaka mama na biso aba mike yango baloba chata to se préparer mboka na biso ya mboka masekite nga na kotikala jamais à partir lelo na mona mutu moko boye a publier Congo na négativité non toi pays hôte donc na pesi longo na bakonza mboka non te ka mboka nga na malamu bon mabeza raté ba drogue oyo bato bamilaka na Amérique ba crime ça maka na Europe tina ba Vatican na ba tout ça bomona yango te. Alors, ceux qui ont mboka nangai, moi mon duma ko timulangi komi problème, to te ka malamu. Voilà, ba annoncé arrivé na bango triomphal. Mais kaka délégation ya roi d'Arabie, na ya roi ya Dubaï, il y a quelques malentendus mo et salama qui na coordination ya manifeste. Nous le besoin membre de l'aviation parce que ba ina budget na bango, ba kitona qui vers l'Égypte. Alors il fallait sikoyo bazwa ligne pour basa la Congo, moi cohabitation en même temps aussi mouvement moko ezalaki autrement nango siko biso toyebaki yango avant sur le plan sécuritaire na Moyen-Orient ndenge ezali parce que ligne ezalaki entre Tel Aviv Cairo Njili nde banilaki yango ndo monique cher Hani
aya quitté mais azoya parce que zamboka na ye et tout ça mais ba o ba yaki au nom de tout le monde to yamba ba on aéroport très bien tata mokonzi ya boule atie bango nisika malamu sika kubovandi na batata bakonzi kolo na Fleuve Congo Hotel na ba suite royale et bongo soki kutu mutu mokila sale bonza masalinga na lobate donc c'est à dire délégation sécurité na moni police militaire police nationale congolaise na cortège et puis ba garde républicain pour la sécurité ba paya ya chef spirituel pe ya Congo na tata mokonzi ekolo RTNC zalaki wana bino nyonso ozaki na mobembo délégation no ezalaki tout ça ba mama Tiffany moko bato nebi o ba répondaki sur le plan médiatique bazalaki ndeto zomaki cortège na délégation nini baye oyo boyokaki makambo to saki na émission o ezalaki ba malatandi parce que to kana ba tweet o eza biloko lokuta o kutu ba fondé boy o kutu ese papa simo vraiment muto azolo ba ese papa simo vraiment ba bondi maza nzambe on est où là mais bato wana baye ko occuper biso bango bakangi 37 000 familles bango bayebi nkambe ezalaki ndeni bayebi force en nsima bayebi kilongo o biso toye kobebisa mausolée soit disant mausolée ko réduire yango na monde yango spirituel kilongo bayebi yango ezalaka wana balobi ke toyebi kamba wana ezali terre sainte et puis toyebi yango eza Yerusalemi non seulement pour Jérusalem ba Occident ba créer yango recréer les fondements ya baso si place basali mutu uti kuna sans des scientifiques bandimi yango parce que nga nazalaki wana nga naza mutu moko ya pamba moko kaka boye busola zwinga yi lobi kakawa mutu moko boye ya pamba kaka oui soka zweki professeur watangi na Harvard batu ya Harvard ba olobake wana za mwana na biso tutangisaki lokola nga natangi na Harvard te nazala mutu bazwi kaka awa lobi kakawa ndi ba bikende ne loko do ba mandante nde ngona faut que mundela andima te to ye nga pe na banga ki na bi be to ke kamba ngwa natala pe za ndeni oyebi to koma diplomatie bien arrangée na kisantu na mbwela loge ozomona ke bana mboka bazana mayela ko bongisa Congo oyema kisantu kota place mo okuta bien organisé bien structuré to kumbi ba punda to se rafraîchir ba réunion ba stratégie ezwami po na ko sepelisa nzambe ngamona vandi na moni ba o lingela papa simo gimba okianga ni boule na terme ya bakino ba o lingele boule et puis ça ba okanda mwende to okende maboye muso alobi papa za nzambe muso alobi nga kutu bandana na botama na Congo te na moni boye biso to kosala boye biso to kosala boye yango ba congolais to bonga mababa bamba biso mabanga mama Faloni kanga data lelo bako bamba biso mabanga bako occuper biso to vandi na Congo biso ba to vandi na Congo nanu ko ke na Congo plutôt to vandi na Congo yo to boka ba poubelle to boka ba chasser to bo mamboka to sa ba détournement on leke to comprendre to komi ba pédé to koti na boclitisme o eza na sens te tozo mona bongo na pesa ko eza ben émission bongo abenga ki ba camarade na nga boya ya lo baki ke na kabimboka na nga nani ça m'engage que moi parce que moi je suis dans la spiritualité bantou j'ai bassin océan. Nous sommes les autochtones. Il faut défendre des valeurs authentiques. Alors, comment on peut vendre place bâtie yo bomisa aux erreurs mkonzamboka? Si ko batwana baye ba biboy. Simple cuivre ya pamba iko développer Afrique. Au moins cuivre Congo. Ba bikaka économie et gérer na compte ya l'Union africaine. Cuivre ya Congo. Ba bi cuivre pour so boboy mai. Au moins la mayonnaise chola. Ba mai ya kalamu ya tout ça ça l'eau douce. To purifier ngo l'eau wana et développer Afrique. Si vous imaginez biso moko to vandia wa tozo kene ko noyer na ba Méditerranée, manque à quoi? Il y a connaissance à mon maman qui a tondo tata ki mbangu na 20 abiki ça qui miracle boso to comme délégation to bandi okene. Oyebi to tambola bien sécurité tangu to komi kamba. Babi mais on to comprendre ti. Loranga dino c'était tout éliminable. Toye zamba to moni mwango me matadi to telema kana po pesa historique. Ngombe matadi docteur Jaja lobi wa place to salaka réunion na Washington na mona ke loko place force apesado au moins avion to mataka avion ngombe matadi na Washington na plan d'action oyo to bengaka appareil volant oiseau naturel et salama na force apesanteur na ngombe matadi nde ba monaka force on ils ont rayonné na ken Égypte
tant que ça la réécrire l'histoire. J'ai appris même que courant il y a fleuve Nil, il y a autre bandia on a fleuve Congo na biso, où ils en a 50 francs congolais, ils en a 3 mbisi. Il y a ça la force, il y a rayonnement pour appareil on est évolué, pour appareil évoluer en réalité. Et tant que cette fille n'a côté on est des éléments balandé là. Donc à télé oui. Mais Ista ezaki fondanga na kati olobi oui Ista e banda kuna Beaux-Arts Academy e banda kuna presque les universités pona nini tango étoile ye ekangi pate ba mona ntumu abima na timansi odi timansi ngola sena lingala cœur du monde mutema timansi c'est-à-dire timansi ezana Israël na Tel Aviv te timansi ezali na okotine na lobi donc ça dit lenkongo ne ba boti mukili avant l'académie des langues avant latin donc colloque tomo qui n'a pas vite dire avec espagnol basa la langue espagnole la langue portugais français tout ça avant latin existait King Congo ezalaki déjà na fondement ya antiquité à mokili c'est ça a engendré le monde to telemi wana après avoir ko panza eta ke ba diplomate ba scientifique ba bisere nzero mais biso za bien to bandi ko kende balansinga même ba pierre mo ba pesi débat ezo kende tout au long nzela bo nzela to kende débat donc ba diplomate so to telemi ba carte bino parce que to zaki na ba scientifique na kati maman na ngai tant to komi côté to leki yanda o ba ebité zali hôpital général ya baki so ke una to buka na miku a mike ba zongi so kuna blague théo mi chope toboka na yanda obima même pas maman e mobika nangu ya molimo nangu ya scientifique ezo sala obikamba etinga na défaut moko mama baba mabiso mabanga ba moni montagne babi waouh Sion. Mais papa Luanga, à chaque fois qu'on dit il faut tout le temps rappeler na bateau bazali kosai la likambo na Nzambe na ndenge sécurité et zo dépendre na ndenge ozali ko memela likambo yango oyebi nga naza fidèle kimbangisa hormis scientifique et tout ça nazali mwana ya GTK oyebi nzembo moko boye tant na koti GTK sika toyekolaka bizaleli ya bana na Nzambe bikomona na polele moko na misala na oyo akosalaka bobeta ngo bizaleli na bana na Nzambe obomaka bato oyibaka okosaka obudaka Nzambe osani bizaleli sani yemona na polele yanga pezo mona na polele po yanga vraiment tellement bizaleli na nga wana ma yango akazomona wana yango wana ka fo batoni jaja baya ba reine baya bizaleli na nga yango wana onga na yebia na yebe musuti na obaki soki omoni ngai na photo naza na monde na bino wana publier ne de bantu ne Congo muntu dia Congo. Mais pas le puisque tu as la vérité en face. Mais ça s'est dit que aux autres qui est malembe parce que le baki na bango lancé bango de filles ce ba yebi ko za masanga na binona donc ba bimisa yo ko tout ça pour ba tout na vie na yo ba bimisa parce que le baki on a benga makimba nous sommes suivis partout dans le monde et bima qui déjà ah tiens souvent ba bimisa na me balobi likambo ba kisami société wali ko ki ne malembe parce que le lo yo komi na ba roi barwa barapamba te okomi na barene barapamba te mais tu okoma yo poyaka ozomona te ke bino nyonso moko batama na nsima totaki mbango ndenge donc c'est que so okomi grand fosa na mwa eloko mais normalement na ndenge ya bato bakotalaka mokili na ndenge ya bonzoto oui mais non bana raison papa maman ata yo moko est-ce que yo bakotinda okende kolesa Lyon sans pourtant bapesa yo anti ya kolalisa Lyon wana po. Mais voilà, on a vu que tout ça, il a mais vous, on est où là? Kimbangisme et l'équipe franc-maçonnerie, et l'équipe Rosukwa, et l'équipe nationale, on a besoin de Miki, on a besoin de la maternelle. Kimbangisme, ils ont encore la doctorat. Eh, maman, Dibundu Diabalongo, ça dit, Lingomba est santu, longo nkena. On retourne papa. Donc, on m'a dit quand Ozali na sa divinité, parenthèse, token Égypte, docteur Mohamed Abenga Lobi, mon petit, est-ce que vous au tumboli, colloque ya bassage, misusu babi olalawa, parce que tu okende na yo na bibliothèque d'Alexandrie. Est-ce que vous êtes prêts? Ma Bible, je suis prêt, c'est les terrains ancêtres nanga. Alexandre le Grand et Beloroté. On sou beaucoup misanani na histoire antiquité et tout ça tous les Grecs là les Perses tout ça ba Beloroté. Ngana uti na timansi na bengi boussole. Vieux en tout cas indi.
ngana mwana muke ngana eki awa oyibisenga kena mama mumiti ça elongo na beti awa oui papa si mumba wakoti na ba musée mais bibliothèque d'Alexandrie papa c'est quoi oh komi ko banga ah kende tusamba a beti prière mama Faloni na mona nini mama Faloni na mona bachelinga tableau mona na bibliothèque d'Alexandrie bachelinga tableau ba ola tsanga makambo ekomana na otanga na olobango. Il y a des images. Na sala même une contradiction, il y a 3D, l'intelligence artificielle. Pour nous ramener ba onke mutaouta qui n'a fait na balusa cap d'Afrique. Ba tu ba olimbi sanga même pas je pas parler de moi mais tolo baraka. Mais puisque vous allez corroborer. Ozomona. Batu wana tala mandefu nilaya wa batu ya science. Il y a connaissance, il y a monde. Quand on ne parle pas de science, dans l'occultisme, science archéologique, il y a baboui. Plus mingi sous baza Occident, beaucoup qu'on a bango yangwana l'occultisme. L'occultisme, il y a beaucoup de négativité. Et place et boti négativité. Vous comprenez? Mais ngai bako konanga, hein, akuchu membele bazalaki avant l'occultisme. Tant positivité n'est qu'on a la renouveler na qui solo. Du solo, bousol, qui solo, tata, qui solo quel. Accompagné na ba complissement ya makamwana tata dia lunga. Et ko vana na ntima si na mutema na yemoko tata diangenda kutima. Et ko koma o ne balbaka kia ku kiangani ya yo ya muninga ya ngana ko batela ya ngosa divinité ya avec exemple na pour le papa Simon Kimbanka. Ya bousol. Panza babizwa au distinguer 3 barres. Docteur. Na tuni père abikola tangote piégé. Nazwa toji nanga na pesi docteur Mohamed. Na dit oh nga c'est pile oh moi j'aime nanga le weti ka espace j'ai kaka wana na zu ya ye. Oh mususu batiaki wana na bomba yango kamba d'abord. Je suis simple Loranga, inspecteur. Ndenge nini na ko distinguer papa tie Katadiop asali ba recherche abi muntu auti na Kenya. C'est mon abimi mais ngai ba ibisinga ntima sina keinde ba ko laksanga vrai archive na ke na mona tous les écrits tous les momies oh na zo ba échantillon to ke nango tina italo on a fait les choses le bimisi na clarté à connaissance j'ai pas dit na l'équité Katadio na lobi mutu na mtazana continuité na époque na ndinga osala engi ko lobani donc soko zali na kimbangisme oleki batu oyo bazali na biloko mikemike to komi kamba tant ba moni sio babi oh mais ngomba oyo totelemi babi non arrêtez totelemi na libaya o ba ebite ezali entrée pokota na ville sainte voilà ba otanga ma ba colline to moni colline ko babi oh mais colline ba colline yango ekomami na Sion na betaka na ngopesa exemple mingi bato bozana ba pays développés basomba film wana cas de publicité na connaissance le Congo bakozongisa gorille wana na Sion si vous allez place où est boti mokili civilisation bakutaka hiéroglyphe na lei d'Osiris lei ya Isis a wana est de la République ba betaka Tonov parenthèse na kangi babi mais yango yo ngala zo mona kamba ni ngala mona kamba matiti moko kuna ndako ya logement ngombe kintuka cimetière nazo mona nga ba camp prof et tout ça mais bango ba bisinga ke di osakana biso yo yaka vraiment to yambaka yo pourquoi koza mutema mabeboye obimisa biso banani 60 ans après ya l'Union africaine carrière na biso tout au salido to yebelo côté to sala bazoba ya degré ya boye to benga pe ke to za ba défenseur de l'Union africaine là c'est Tony Jaja qui parle. Okay. Tony Jaja nazanani pape akosana ba il fait partie de la délégation délégation ta représenter l'Union africaine na l'Union africaine na sali discours ya ko sala na deuxième. Ah, sa divinité boussole. Comme nous savons, pourquoi, papa? Pourquoi Rangaï? Pourquoi? Oui, mais que Tony Jaja, pape Soka Liaki Nini, va financer guerre ya Soudan. Pour ébalinga qui va panza Soudan d'ici des Soudan du Nord. Papa, je sais pas pape va financer guerre ya Soudan. Pour va panza les archives. Mais oyambi diplomate, maman, okome obanga. Finance à guerre finance à guerre basala yoka na diplomatie yoka masekite bavandaka batie ba intérêt Vatican ezali pays
Moi, je parle pas de la Vatican religion. Ici, en Afrique, il ne faut pas tout l'oublier sur religion. Religion, c'est quelque chose de fabriqué pour endormir les gens. C'est pour cela que Jésus a inventé des Roms, ça fait 22 000 ans. Donc, il y a qui sont dans le musée des Louvres. On est sur le débat. Tout le pays. Ok. Itinéraire nga kota kuna pa. To kende so émission au pesa ngata. Ba sali programme ba koti na Soudan. Ba bandi ko panza ba pyramide, bandi ko panza les archives. Siko tangu ba panafricain lokola ba Tony Jaja, bande ko na ngai wato tika biso bakalala et consort ba sangani ba bita. Faut pas aya kosenga bolimbisi na Soudan. Papa ye, Tony Jaja Mutayambaki. Tant Tony Jaja Mbi, bazu les deux présidents, il y a tous les deux Soudan, basangisi bango. Tony Jaja lobi na papi boy. Écoutez monsieur François, président de la République. Ndeko za boy obimana ndako te so fukamite. Il faut s'agenouer na tous les makolo ya bato. Papa kita. Il y a des images, tiens. Papa Kita Fukama asimi bamakolo. Bon siko roi ya belge. Ozu ba roi belge, ozu roi batoka ba Macron, ozu bato mike wana. Bako zala na monopole ndeni ya kokanga vérité tata kimbangu. Papa Fukama au nom de tous les occidentaux. Pourquoi? Na crime causé depuis des siècles par l'Afrique et la colonisation, couper les jambes, ils ont tué les gens ici. Ils ont fait un système à changer système éducatif. Ceux qui battent changer le système éducatif. C'est-à-dire que nous avons vendre, nous avons écriture, hiéroglyphe, hémétique, tout ça. Et ils ont amené d'autres choses. Par rapport aux gens qui correspondent à climat, troc, l'échange, les gens ils ont guité, collatéraux, ils ont cassé les choses comme mendiant. Parce que tant que tout un système monétaire, vous n'arrivez pas parce que tu fais faire la troc collatéraux, tu peux prendre des lambas au tuyaulingi. Casser yo botolo terre. Bapeso simple mukanda ba bien Bible. Or Bible on est allé place na kina Alexandrie. Baziongo ba yibi biloko ba ke ko na île de Biblos. Ba traduire ngo mabe ndomoni réduction yango ko kanga mo moke ba bengango Bible. Na Venise bato baza mayele te batangi te ba écriture te balala la libanda. Balera na bangulu, baza na civilisation te. Bakoti na 703 ndenge nini ba ko ma Bible. Est-ce vous ne comprenez? Est-ce nous sommes des gens, ils ont fabriqué Jésus na bango, va fabriquer ngo bien na Constantin na ba Vinci na ba tout ça, tout une crime organisé. Donc pour ngai normalement na vrai bout na ndenga bien, fallait CPI et kanga mutoloko là ba pas pour moi. L'arrêtez-les, mettez-les en prison parce qu'ils ont, ce sont des tueurs, ce sont des tout ça. Mais le processus, il y a remise à zéro et zongi. On ne peut pas aller les sous na ba genre le la procès parce que nous avons un système na yazo kata ba angle au KV. C'est ça ils ont tué Kalala, c'est ça baluka robomanga. Mais moi nazali descendant, il y a Kouchou Membele, c'est mes ancêtres qui ont construit ces pyramides. Oh bazo bomana Soudan. Soudan c'est chez nous. Niger c'est chez nous. Regarde ce qui s'est passé dans les frères les Bantous. Oh, le logo so bien à Cameroun, mon frère là. À Betingulu, à Betiport, à tabassé à mort. Tout le monde on a vu. On a salué ma grand frère tout bazala qui on a Mike Tyson et tout ça. Mais local azali Bantou, bien Congo, koki ko pese victoire on a été triqué, mais le victoire de Dieu est là. Voilà Tony Jaja wana ndemutu antiviste wan afuka misapa. So batona ba yé. To ba moni Sion mama tokoti tokomi na meeting. Buso bi bango tout ba ki ovana na meeting. Ava ba kota ville sainte. Ngana ebité. Tokoma na meeting no bandi kolela. Mintino ezali ntino mokonzi. Donc ndaku o yambaka bakonzi. Voilà, la maison du roi. La maison du roi. Ezali na 3 étages. Congo Angola, Congo Brazza, Congo Kinshasa. Et tonga maka pona ba dirigeant ya 3 Congo ba ya osala nini ba se réunir na kati pon nzamba sala ni akogisa likambo. Lokola tricage ezali, d'autres gens balobaka bokonzi utaka, ndoka touche même na Roma. Roma ni zaka na Congo de Totila. Mettons ba likambo longo na Roma et qui au nord de l'Angola.
Donc, depuis le jour-là, Pape Jean-Paul II a signé Kayango. Depuis avant 21, et là, qui s'est signe, dans mon naissance, le village m'a changé. Mais dès que comment on a la spiritualité, na milimo, tout ça, na énergie positive. Et là, il y a déjà une négativité. À l'époque, jamais. Tant que quelqu'un qui mouille, il y a beaucoup. Pas de qui manque. C'est un kanga parce que quand vous avez mis mouille, et si vous ne comprenez pas, vous avez soit mitité dans la Bible. Donc, bref, tu commis na mintino, bah vandi bah dit ah, tu es na troisième niveau, tu matina bah on batali comme bah dit est-ce que tu es na colline ou na tango nini, bah comment tu as pression, bah tu landa hors de protocole, beaucoup bomi sangai, bozala calme, loranga yo como yo que ma cambonia bah so gagner la ngate, bah grand frère, boussole, yo loranga yo mkoto mono na Europe, yo mkoto mono na l'Union africaine, oh salibiso, bimsi biso bah zoba vraiment nga maman mobimba bouren depuis mana fandi do, nzamba zalaka vraiment est-ce que trouver mango salinga normal nabi boye nga na lelo kwa isabilité mutu pamba lo kwa ngao tozela to kende kuna bomona mama na ngai kwa mikamba pe eza na mauvaise habitude ya kozala bien organisé protocole na ebité batanga protocole wapi je ne sais pas comment bozala na professionnalisme ya boye ngamona otala lobi oyo mambo ata na Rome na mona yango te nakina ba l'Union africaine je n'ai pas vu l'accueil là l'organisation eza ndenge nini un moment faut boya mbape bango pe botuna ka bango oyebi ke bayamba bango l'état congolais lokola nena biso ko ke soko ayoki mama papa Simon Kimbangu epesa ke kanda police nationale congolaise wana Faki n'a habité musique ou on a Faki, je voulais vous demander quelque chose. Bassin on a tout là-bas. Est-ce Faki Bokenda inaté? Mais comment vous pouvez jouer ba monction? Comment na ba accent na dit na musique vraiment pourquoi? Donc il y a besoin bonheur, ba yambi bango, les gens pleurent. Organisation ya cabinet tata mokonza boule au moins la peine de avant de finir kamba. Et on dit que maman nous sommes des défenseurs de l'île. Il faut vendre la valeur. Nathalie tata mokonza cabinet ba collaborateur na ye. J'allais profiter de cette occasion. Ah di bondu dia balongo. Bona kotalisa na ba yimokili bino nyonso obenga mi mwana tata kimbango. Kala nengo lobi ba nani ba konani akoteka produit na yeso ki yongo mwana ko kolonda kote. Je me dis souvent, tu peux dire que moi, je sais lire, maman Tiffany, on a Pessimbote vraiment, on a boussole. Et puis, à l'obéliango, tout haut. Si vous avez balance, vous avez beaucoup d'habitude, mon frère a s'adresser à la émission, Liboso est invité, à ce que ça, la Macamonega, Ngambo, dans même Isaïe, mais moi, pas qu'il s'est exacté, pour ça, mon combat, c'est un débat. Qu'est-ce que tu regardes? Parce que dans la vie, on a toujours un choix. L'un des mots qui est comme il y a un robé, moteur libre, hein? Moteur libre, pour ça, c'est un mot français, mais on a vie peut les lobéter. Un gros exemple pour jamais, jamais un gros cabana, makila, n'angai menga makimbango, donc c'est entré, c'est pour la vie. Mais on a vu, il y a un kati kongo. C'est un choix que j'ai fait. Mais si vous avez beaucoup d'arabiso, beaucoup d'arakanini. Babengi yo kimbongisi, babengi yo mwana mvuluzi de tokolo bakangai boye mais babengi yo sangwa tata kimbango ko ba kolobela makambi mais tu regardes quoi? Obini. Na 21 na 2021 centenaire de l'église et 6 mois ya ministère tata kimbango. Mais avant 6 avril centenaire ya bato kimia les années na liboso. Kimia les années tata ki solo ke les nzambe na tata kimbango pevia longo. Babima na butu bake na valeur qui mia les na Congo central bakanga marché bandoki ya monde na ba chinois bengi ba tout le monde bazala wana ta bakangi bandoki bazongi tabi mbango bi oya mona ndeko neta ne lamba akenda la sa bango bref misu balata bilamba misu bakima so batu wana nde sikoyo bazali partout na ba poste clé baza bandinga ba partout na boulangerie. Mais nous les appelle parce que ce regrettant de babingo mona kimba on appelle ça nanga ata félicitation na auto benga ba lekanso ba imokili auto komona kama hôtel ba tie loko ya bango auto ko ba imokili mais au moni ke ba loko ba eza o bango ba pona ba petit temps pe ba kotala mais yo kotala kanini
ndeko mwasi oyo azali non kimbongise nazali mwana mpe kimbango parce que biso nyonso toza ya ye awuti nkamba amoni maoyi amoni aleki mpona kotémoigner mais vous ne regardez pas vous regardez quoi bolingi toyela bino te nkamba a été envahi te nkamba bato bakoti babuki nde bokotala boolaki tomoni échec non tozonga na conscience pamba te eloko yango wana nde papa asalisaki liboso mamaki ya ntondo motu mpona nini motu fo kozala bien bandeko na bandeko azamenga makembango télévision bino nanu baabone to bana na kotala et puis to partager na bato zu to kabola sango sango yango nde yango esengeli kokabola parce que toute la vitesse au makambo zokende toute la inauguration est mise et fongoli mokili lelo na kwa koyeba ke africain patele mais bengani pe président moko songolo na pouvoir makambo baloki mais nazo expliquer que mais banzembo yembama lokola bobona bino kondimelanga ata moko mibale misato baoloba na osepela na bango donc ne toza boye porte c'est kangama trop tard donc obomaki muntu oliaki muntu kokeno mulai te oya olukanga te kaka natindaki yo te donc ndenge eza wana yebaka yango déjà ke omona balinga oyoka yango te mais il faut kolobaka ke mais nazo expliquer yo te menga olongoli yango yo komi nzambe no donc bato wana bakomi tonto bakoti moko bakoti bavandi organisation pour prêter l'ordre tata mokonzi abule Zambé na biso ayambi bango a saluer bango parce que biso na kamba si vous voulez na biso ba ne Congo okoki jamais oye to solo la no sakolia et simbate eza biblique mais uti na ba papyrus na libumu oyebi ba kota na restaurant na résidence tata mokonzi ya bule lokola protocole place bazana ba ko bongisa biloko la na ebité bakana ka bapaya to ndenge nini bakuta somo alimbisi moko ya rauta Amerika bakuta ba pasteur ka bio donc batuni biso babokola ngo babia po biso kuna blague te eza bectar na bectar donc moni nyonso olia na kamba e uta Chine te Amerika te non kuna bakuta loso yebimisa huile déjeuner batia wana miel otalango pire mbali bosone baketi germain tsokoti na miel pelisi na ido kuna na pesi ba poto mbona bona tanga ba kombo ya koma o bokende ba papa batu ko basanga musala bien et tout ça en tout cas respect batu balie si to ba moni tata mokonza bule komona ya pamba ya salutation ba bité papa to ko kende rolala bo jamais que so to solino te ozongela o to zaneni tata roza kapé à l'aise ati bango à l'aise ba sololi batu beli ba otaka museki pa nanga leki et puis même on a suivi que molongani ya reine roi qui était au comment mais kaka ya on kende wana kuteza ake ya pamba batu beli basole papa si bango tebo kende ko pema bolala mutu o elala yango esala nini ekanisaka na oki opeka pa busa sa divinité ya na memi bango bakoma na ndako bandeko na biso ya Belgique batonga et na moni ba roi bato na kende pa na bango na yebi ba vie na bango ba vivant ba sala ba selfie bakuta propriété omoni ndo yo kaka 7 étoiles so ye kamba 7 étoiles eza 5 étoiles eza 2 3 étoiles eza ba étoiles na étoiles bakuta lixa nya mama ya moto zo bi mama ya malili tout ta ba système neza na libanda je vais signaler pas par discrimination de baron nezali kasi pona ko pesa moto nyonso stabilité na oye outi te bango si ba comprendre eza boye ngai naza boye loranga na ovanda esika mona ministre na ovanda esika mona député te na ovanda esika mona ambassadeur te na nga mutu pamba boye baotanga na étoile moko misu pe baotanga na banda kwa mouvement na tenda na komikitisa mais mopaya na kamba za sacré omwe soza mopaya obola nangako so ye na kamba baotiki no même mbeto olali lokola bango baza na rang wana faut batia bona 7 étoiles quand même balala na 7 étoiles balia bamona biloko elandi bango kuna balia de kuna elandi babi balia kaka kuna eza kolia na mabondeli balala to balamuki na tongo balamusinga na 4 heures o loranga photo solo la nini na bina benga ba témoin ba mama Tiffany bandeko na biso okendaki bavandi wana to moni vision ah bon rien habitala nga na moni bo oya lobi na moni bo jaja na moni bo na kuti jaja 4 razo koma discours na wasalaki wana abino c'est révolte ici to uta awa ngamo na moni papa to zani wana na moni azo changer voilà yango azo koma bo
ngala bi yo tango tozoke de kine ulo ba mamu wana papa fuka msiki papa abi non wanga esa mamu mi si toke ce qu'on habite ce côté bo pema ba pen total de information secret ko bima neni ni baziki saki awai ezaki triqué parce que maman oyo abandé ko tambusa sango ya tata kimbangu bandaka tu es kokoma ba déjeuner tant mokonza bula yambi bango moko abandé ba vérité o na yoki na matoi na ngai na banki te tata bisi bango tango ekoki bobomba makambo te bokota na temple bosala nini boloba yango très bien Afrique ko décoller awa na kambe sika mususu te eza colonne vertébrale eza gâchette nantima si cœur du monde place où est bombi rayonnement ya mokili parce que na l'ordre diplomatique biso tout oyebi qui Congo eza langue sacrée du monde tant mokonza za ko s'adresser na ba invité à s'adresser na langue authentique bango bazo suivre après à celle bango courtoisie alobi na ba langue na bango na pona CP ça te bango tozala ki wana moko na moko lingalo ba mambo secret ya jo bingalo ranga bimate c'est mon petit frère oui papa ba futaka biso na l'Union européenne bazalaka wana pona kopesa makambu oyo biso tokosala 60 ans après rien à partir ya lelo permettre ngana papa bino ko benga na nté pour le banal discours oui mais na benga qui déjà secrétaire général avant tout comme on sala ba session na biso ningi za na l'Union africaine kambe komi base sika to banda ko zo ba directive dobo kamwa te zango likamba bomba te bo banda ko mona ma ba avion kiti bato ba na kamba touche même na kamba ba zwi mibeko kuna ndeko lo ba na l'Union africaine. Rappelons que l'empereur na yoto peka Nigeria lobi empereur ya Éthiopie tango akimi ezi na Royaume-Uni akutana kana tata kimbangu lo mampa basinyaka na papier bise ndima bato na baselo kwana ekanga bango pambute piège banani ba Occident yango muniko premier ministre o aza lelo tango ya bipe papa Simon Kimbangu kianga ni kamba na 60e anniversaire réunion ni salami omoni ni kuna Mali Niger et tout ça. Mais bazela qui ni soubasement et bimana kamba ici ça veut centenaire de maravana yango. Reine à côté. Oh papa, talanga mobali na tiki kuna na komo depuis baziki si biso toza na France là-bas. Ah pa côté ki biso boy. Ba américain ba ko sala o mutema na bango elingi. Tata lobi boye. Oh mais kasi ye nini kombika ke na otaba américain. Akasi. Libanga mo otika likola muninga te. Viens ma fille à Bendy. Et na ole la tie tout ça mon kumbwa se papa malobe bi malisu TV mon ngo sala ba reni mela mai rena ko kameli mai abisi kolela ko na ole la milo abisi bima kolela te vanda OK na tape foloba libérer peuple na rappelons que reine Nadia Airi azali famille maman na ye baza ba Algérien baza na royaume ezaki na Algérie avant république ya voyez il faut y ba origine sika tango akutani na molonga ni na ye azali natif moko trop diplomatique do aluka kaluka omoni roi koza na basi mibale misato nazana mwasi moko boye aza mingi international muso avandela ni maki ako se confier mingi oyo azo bouger mais ayebi mingi ayebi ba secret mingi même na l'Union même consort rappelons tant au monde ba bengi la résistance na Etterbeek yem tabanda ki ba dossier on avec la Rome à Belgique vous comprenez voilà c'est ça albi père nanga ebisinga na yoki tango abimi avandi na salon d'attente na tananga na sisa na ba excellence mosusu na bima na kutabo awafungani mon frère je voulais rentrer avec papa na ko remercier na bité osaïda kuna bito ke temple na kaso oh non je suis émotionné donc bo pese mai ba ele reni mai ba pese mai nini au coup de fil l'émotion mobile na kota ki comment avant une vie parce que au refond d'abord DJ mboka otala moto ezika na ebité zo mino bola information moto awayi batumba yango mais tu peux pas imaginer ala muki rien ngana siento malakisa nga moma na moni message ndenge yego na voice so polingi na opeso ya mo ala mama na opeti ngare na obenge mama aza mama obotana. Ah mon fils, merci.
so menengati nazwi paix éternelle awa. Très bien. Na commune natif ya awa protocole ameni tribune wo. Toye na bato Belgique lo wanga koma ya kakota sololi. Tango abima bi biso degra makambo toyoki o. Oh na Belgique ça a problème. Na bi non. Tribune to vandi nde ba discours mutu na mutu exploser na rolo bateza na ba réseaux sociaux. Voilà. Ba discours et salami chacun a lobby na mutema na ye papa ye ko loba na suka restitution des œuvres ba œuvres zaka kate ba biki ko ba tableau blo na biso volé tout ça o ba yibaki non et aussi façon ya mise à jour au basaki na Congo. Belgique azana makambo fo loba Belgique azana ba vidéo azana tout un département et yebi que pouvoir spirituel za la kamba pouvoir tata simo kimbango mikuwa bakoko na biso biloko tout o ba yibaki plus azo ko travailler na Occident na ba archive o ezali 90% na Vatican yango wana tango rena sisi discours ne émotion zalaki nango abi na moni papa zongela na tsingi papa na mona kaka na ya na kita za uto passa kaka na mona wa témoignage ne le abi maintenant on sala discours abi nanga naza ko mona bato pembe nazo mona bato bavandi wana ba fidèle ibondo dia balongo oui bato masumu bazali menzamba bi ko transformer ndika ko polate mama biso tu ese yo ngana na boy muta masumu na zao na opusa ne papa simu ba una ndeni mayele nini na kokite mwana ne papa alemo loto obiti alelaka papa simo kimba okianga na ndemo osana tant ozali na maisha paka abilo wanga mkomona lai na moni papa simo kimbangu aibise wanga na komaki nzembo biso to bianga makite topona makite te ngolu na yo ndesali kati na biso nanya zalo ko sa divinité yave nzana ponto le grand bosso amoni batu ba kongela omende batemo de chauffeur basala ka ba dessin na bango bachaka ba mwinda moli koloba amoni bongo nzoka omoni to mutaye ba pesa rapi ba principe ne émotion ezalaka to ki émotion sali abalinga koya tout ça ba vandisi tout ça tango nzamba zui maloba alobe lelo kwana et puis jour nini historique jour bazotia pierre ya chemin de passion tata mokonzi ekolo empêché na mambo mboka oyebi aza surchargé atindi moko ya ba ya directeur du cabinet chargé de finance pakei tomoni moi j'étais là témoin oculaire obe on yesa maki wana PV donc ça dit ba pa ya bazo mona makambo muso abi to telemi bato faki bino bozo mona ka nini yango nga na mona te bino loanga to se retirer to kene na résidence a oza na énergie positive mususu namba satisa Belgique na ba résidence wo chemin des passions oyo bakoko na biso babandaki départ ya Congo départ ya mokili nzele munzila ko et salami retour et aller musée ça donc après on a besoin de tant que tu vas habiter na malembe nyonso nous on va développer ces régions on va développer bassin il faut développer Congo loanga to sur raison tant on a ba evo to ka sa oza fou mais na biloko biso to mona retard ko apprendre mama babandi ba coup de fil na misu na nga roi nini ba bengité parce que rappelons que na ndenga mabete ngata on a bembukaka baza ba yaya baza ba mama na biso mona kaka loanga oza na tête oya ozo autour batindelo GPS okende boy omoni o roi Bahreïn roi ya Qatar au prince héritier asimbi changeable tozaka na bango mais sikoyo nandimaki te ke ekokoma tina ba niveau vraiment ke ngamu na yisa bango te na te sozo comprendre bango moko na bango moko bazo bengana tango so makamba to moni nzambe laisse tomber aba isi biso kutuma ya si mezali kilongo to okota lobi tango tu silisi nde to kendaki totali ba site ba ke ko mona nzoyi ba obokola nzoyi obwaka mafuta ya nzoyi na ninga osakana te batali bilanga loso batali yoka mbisi yoka ba mosombo ezobima ba mbiso na bayini yobima na Amérique wana somo ba tout ça ba moni nini raisin te fraise ou rouge on dit que to bongola ngokuna ba moni ba fraise ba moni ba mangousta ba moni ba avocat ba bi mais ça c'est ni paradis di Laurent so ba yo lo bonabi grand frère malende ba moni tomate ba moni chou ba moni boulou kutu ya sauvage boulou kutu ya sauvage ba moni sinda ba moni mabata soso mboto lianga tout ça babité organisation so ba tuni bato ba sala
misala wana babi ba pèlerin ba osa musala ofele pona na service ya bato bakoya kamba ye misele midiampa libundianga tata merci beaucoup papa Loanga, merci beaucoup papa Jospin. Merci pour ce grand témoignage, merci na mosala makasi oyo tata Kimbangu solo bon wasili ko pesa na docteur na nga comme ça ba dimension parce que biso ba mama to la mingi ko le kabino au la grandeur ya kamba nga siko binyo ni sala ngai pasi papa moi je pleure na bato ba finga wana mama sika ba finga oyebi nze momobwe papa Fumalongo tango amoni nga sala mobembo parce biso to kufaka te wuta en Égypte antique avant Congo botika ko ima banzambe bakufaka te so moni boni mbongo wana abengi papa papa parara papa papa parara papa zali nzambe ngana yo tonga na yo buso papa Fumalongo abetisa tourna na oka mundele moko ayibisanga na Nations Unies abiba mona likolo charge mama Jobi pe azalaka ya otanga na maisha na mama conseiller direct mama mulo abi mon fils landa nzela wana ngina kende kan mama Jobi bato bayibi batala ba image akala abi ba mona likolo charge libundu dia balongo talo moni hein c'est normal bato tembe fo bala yo le kinga tembe tenga na mama na muto tembe tanga na lo bake automatique na ngama libele tomako awanga na Yesu ne ba beta na histoire ya Venise à Bible voilà ni tembe ni nga ozana donc imaginez sikoyo bato wana tango to bimi poza mulai to koti kilongo to koti na grand-père place batia sanduku ya mibeko oza na pouvoir spirituel na monde des athées. Il y a des mythes dans bato muso papa si mwimba ngasa kuna tete wala siko ba autorité voilà autorité na ya l'état bazaki wana na union africaine ba koti odi ba mona ki ba leli wato bitom ko mususu tato bimi na kilongo ngeli sabat donc ba bimi na kilongo to bozwa photo bilo wanye koki to kufa ba bimi na bimi sa biso a ekoki tozwi telne belé omoni positivité koti telne belé et que tokoba soko supporter force spirituelle za endroit où il faut to kende ko se préparer nzembo moi mama ka déjà bango purifie-moi lave-moi tout entier ô Seigneur ah boussole to bimi bapesi bango miel loso iloko nyonso ya bokoko na biso tomonaka tomokolaka babi bapesa bango na bataba babi bango bataba te place ya Dieu toujours biba suite ezalaki moke suite ya suite toyi na bango na ma ya nsima napesa bakota te ya babi non il faut tolinda totika botutu ya l'union africaine totika esclavagisme mindele banyokoli biso ya FMI totika nation da totika botutu wana poto tozozonga toyebisa bandeko na biso wana mama tokita na bona sima ba kota boye na biyo eleka konta ba mama tifanya lobaki mengana aki kota batata ba mbisi ekolande entouré na monima c'était ka kende kuna basimba amutu te mutu ça ça de la adini premier deuxièmement ebwaki ma ebwaki. J'ai vu beaucoup de politiciens, beaucoup de diplomates, beaucoup des artistes, qui bodon na moni, omoni miso et moni miso. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient d'où en Kamba. Pas se quitter. Ma se quitter ma kamozo mono. 37 000 familles bandima ba bomba ba. Kulutu waze kwa sedi kabazi to tokena kulutu to vandi to osolo. Biloranga. Yo no banu mama papa sino to bazana yeso asebi kombo langa uwaze kwa na bimu kasi koko na biso ah vedi ke na arabo oyoki komba papa bato no habita koko waze kwa koko na biso aboya ka ko signer po bakanga tata kimba to yebi na ke kamba boloka ka donc ça dit na moni sol mais comment est-ce que ba chef ba institution ba yé ba se milliers c'est la folie de grandeur. Il y a un fou du roi. Ça, c'est le fou du roi. Mouto azo kende bakebo ya kitibo. Africain na sans sabo babalu sango.
to koti na ba jet to démarrer Maman Tiffany bavanda kimia ti to koma Kiemba to komi na Kiemba reine a télémisi abisinga loanga jaja pas le voir bien c'est to koza na village mo été to vivre via village to se défouler to moni bazo ba moko ya kosakana te mais papa jangenda ibisa biso te botangi ba université bokei na bino mais toujours zéro et bon mundele mutambi même sur université alors ça la Boeing parce que parmi eux baza ba actionnaire na ba bombardier na ba usine belo to mona na mokilo ba banga na bouche de il faut voir na mona au moins expo ya Ramesses de pour na participer bato ba lobelanga ba ba lobi ba bazoba liboso sa divinité yo kasinga no ka be kolo so tanya oya ba nation laisse tomber to kita na village wana to kita na village boye ba tuta pondu balamba kwanga ba vanda ba sepe babi o ezali vie authentique o mutu abungisa équilibre na ye mais on a trouvé ça ici dans babandina développement ba moni tous les gens l'organisation et tout ça de monitant toye ba remercier tata mokonza mboka et le mona ba fondation o ezali awa lobi nango bakina lisano ya pepo na grande surprise local et landama qui n'est pas RTN ici déjà RTNC je ne sais pas so ka kanela na yenge mboka auto tata Simon Kimbangu diffusion o eleki na RTNC ba papa soni bato bazanki olinga na ndimi siko ke Congolais linga tata Simon Kimbangu na ndimi yango bango moi même je vis na ba chaîne et tout ça ba bité ba bakisi ba pareil monsieur aux délégation monsieur ko tira ki na ki ça parce que la ya moto zala ki wana ba te pour moko mo réseau au nom de sa divinité ya benzambe pour tous les deux ayez comme ma batute te kabataba et ça la commerce ayez parce que ba yaki double anniversaire disparition physique ya tata Simon Kimbangu et naissance mais nani a confirmé ka naissance nekate net na fête qui lodi anniversaire ya maître de David Kong mon fils est né le 29 a kokisi 9 ans. Joyeux anniversaire à ta fiston. Ndenge zawana David a kokisi 9 ans. Lobi David ba baboye ngana zati babi. Ota bota mana date wana te. Ni ne reprouver. Attestation de quoi? De naissance na oh l'état congolais a reconnaître na date wana faux débat. Voilà pourquoi tu lancer une deuxième invitation par rapport il y a rumeur on a parce que est-ce que vous savez que ça part un peu de partout Nabato bara mal intentionné par rapport au double anniversaire. Il y a pas Simon Kimbangu exactement. Mo batu na bino question yo le chef de l'état tindi directeur du cabinet. Yo le chef papa Zo Lorenzo atindi ambassadeur na ko ba rena batu tchana ngutu ba za mama ba muté ba pété moi mingi. Na biso Tony Chaja fuka misa pape. Tout vérifié. Donc ça dit ce qui est bon c'est que tout ça quoi même dans l'institution mboka c'est dangereux. C'est dangereux dans Angola, c'est dangereux dans Brazzaville, c'est dangereux ici. Ce qui tout ça quoi na bien dans ba institution. C'est que tout déclaraté au mibe comme mboka loba ki boy. Parce que moi ni ba élection en commune. Ce que ba lobi ka élection ezalate. Congolais on sait là. C'est que mibe comme mboka la biso ezali. Mais mibe comme mboka lobi boy. Ba reconnaître ka date ya moto a botani na l'état congolais. Donc ça dit moi na soka botani ba memaka ye wapi na l'état ba eko enregistrer ye ba memaka ye ba ke ko enregistrer ye beau frère azonyo tata jalunga na tikali ya kobomba parce que banda luka mona na bomba bomba. Alors bi moi na wana botami to pese kombo nini tata dialunga na lubi bo pesa ye tata dialunga na zanani deuxième fils tata Kimbangu. Alobi bo pese kombo na yeba benga ye kwila kanimbizi nko. Donc li gorodo azalaka mbisi te. C'est la transformation. Alors belge moi na misu na ngami balé papa tia caméra. Ngai na misu na ngami balé oyo take archéologue take nga na mona ba document na moi je vu ça. Nga na mona ba document ya kamba Nimbomba l'état belge a payé ça. Mais bon, que les musées zaté, c'est tombé à mythe ou quoi. Le Gris Kimbangu c'est un musée, muséum et animaux donner et recevoir. Et ça, maman le compte ti na musée. C'est à vérifier. Tout ça qui monnaie qui bango tout ba côté na musée, ils ont vérifié makambo ba yoka ki na kata temple, ou ba yoka ki na causé, ils ont vérifié na musée et puis ba commis na livre d'or. Faux débat. Et ça le rôle muto abengaka
macadam abenga ngo prince, dentifrice abenga ngo pepsoda. Wana eza na ndenge na biso, faut biloko wana ezala. Merci beaucoup papa Loanga. Merci vraiment. Bimbisanga so na kemo musika. Vraiment. Tokolobaka boye pona nini tozokende. Moi c'est l'émission devant David, le patron et centre de recherche d'Art Kimbangu. Aujourd'hui il a né. Asa dans la 3000 lobby ba evwana pa te kango lo wa mayeboke. Photo loba. La kala malobi bandaki ko s'envoler. Bah non ça ne va pas s'envoler parce que le libre tout na preuve des acquis. Et là bah tika les écritures. Mais les lelo caméra zo zo maloba c'est sur ko s'envoler. Lelo mutu moko ko landa ngai na TikTok, na Facebook, na YouTube na ba plateforme. Abia jeune oza jeune. Pour na jeune na mona na botebi lobby. Na mona bandali ma campagne Gombe tout ça bandile na koli ya mona. Na bandeko na ngai ba lelo ba komi ba célèbre biso tout au kami ensemble ba famille. Mon frère ba kolutu na biso grand-père papa wemba nga ko na milieu artistique en fait. Mais lelo yo ba masa na nga o bazola na nga ba yebi ke Laurent azani ka mutu mo papa ma to zala ne kaka. Azana intérêt moko ta ko se vanter. Mais nzame tango amonisi biso photo osani toloba ebikisa eza sango nde musala na biso ba culturel oleke to sala kaka ba œuvre moko boye ya koloba kaka ba mabina ba œuvre moko kaka ya distraction mais on est là pour diplomate za langage codé mais na lobi na tous les deux casquettes na auto monde ba question na ba minute ya to ko répondre toza voilà toza centre de recherche d'Art Kimbangu toza na Gombe na Royal na concession na industrie critère babengi maisha part même na mapeza galerie eza wana musée eza wana atelier eza mais toza ko travailler na Angola pe siège ezali na Brazzaville na Kintele toza na tous les trois bongo makolo na biso métiama voilà biso Art Kimbangu toza partenaire ya l'Union européenne l'Union africaine pour le gouvernement biso toza na poto teka mboka na malamu et to dénoncer tous ces négativité. Menga Kimbangu c'est partenaire ya Art Kimbangu. Ya Art Kimbangu. Et puis na wana tozali na Loranga Seraki TV, l'un des chaînes aussi beau s'abonner, présenter partenaire na Menga Kimbangu. Et ça na poto tato là et puis na koloba boye pona sukisa. Soko botama na yo okoma na lukamba te. Ko bato yo na mutu. Wa ça la tourisme. De son commune kamba. Makambo yo ko comprendre o sala lecture ya yomo o même nga na ebiso te o mo so so si so uta kamba ke na village na bibi na village na biso o comprendre l'authenticité mo mo do mo na village et puis so que ici le kola lelo o sur le plan antiquité Égypte ezali l'un des endroits où on vérifier au kende o mo donc c'est que quand des personnes humanité o etikali so olé di gorodo makwanza mokolo na te bazela makwanza ba surprise eza atoke yo loki na yo baloka nzambe te atoko bundisi tata Simon Kimbangu Dieu biso toko tatola ngo parce que on a yo soko mona gate parce que oza na bolingo te oza na mibeko te oza pe na misala te merci joie yango yo poko mona sali nous apoko mais soko bomaki mutu etali yo okomona te parce que bomi mutu so oza na makilo okomona te kune zali ba yengele kembo ou epesa beli papa lo ngo ngolo exception directement que aux blanc comme neige ngai nga boma mutu te tozaka na mwa ba erreur na biso kaka yo na bite bomo mais ngani na vani maboyo naza l'occultiste na boma mutu naza na dzu komba nzambe so ba ebi okuna ba publier soko publier ozana voilà ozana 1 million de francs congolais au biso awa to daka franco donc soma au publier nga au moni surtout déjà ndeko na biso asi avant oui papa Loanga sadaka au sala kina bandeko nyoso bazali na délégation ke wananga te du bien papa Loanga mais c'était beau yoka tala au moni voilà sur TikTok t'as peut-être papa Loanga voilà moi que toi ba tu pamba busola za neni aba vie donc ça dit bango basimba keloko te basimbisaka eza kikongo basimbisaka bali kolakisa zalaka propre basimbiso tala moi parenthèse mokomo boye papa ebisinga buso oyebi famille ndombasi yo te yo kana expliquer yo abi oyebi papa ndombasi na papa pe ça bien abi na kosala yo ndombasi ola bina ndenge ni nga na comprendre te
abi wana na ye na tunaka vaiki ndoka na sala mama na erreur ayebi singa boy papa Ndombasi ayawa jeune moka na mboka kumba lever famille Ndombasi mboka obi papa dialunga na tikela mbeto ah bon ba yebele abi yo lala abi me fumu lala kuna papa Ndombasi lala ponyo na lala te banda na vie na lobi ni simple ya kaka mo mais papa Ndombasi abanda ne nipa simple ka lokola biso boye siko nzambe pe mokolo tata Ndombasi azongisi nzoto na ye na pa ba ancêtre na ye chef spirituel papa Simon Kimonki aya na matanga ayembisa faki omoni epesa nga zuwa ya malamu na yoka nganti na bi ifunga ifona za papa Ndombasi na bo jeunesse na po papa Ndombasi wana ba yaki mande fois pembeke na papa doko ce sont des jeunes voilà. Parce que les jeunes ont 20 ans, 19 ans. Mais qui ont prêté main forte à l'église au papa. Ils ont prêté main forte. Ils ont vie na bango, ils ont bâti un plateau, ils ont fait sa terre. Très bien, très bien. Comment ça la paix va bien sur le roi de ça? Sur le biseau de l'équipe, papa Ndombasi, il a une beauté, na roi. Merci papa Lowanga, la télé et Basi bisaka. Le royaume, le bago papa Ndombasi mukatonga. Awanga na basi bisaka. Ok. Asimbisi on est possible. Voilà, merci beaucoup papa Lowanga. Conseil la Zambie Zambie Sengo bali la Zambie ngama kibango télévision. Les wana esika wapi to terme na émission na biso ya lelo vérité en face boki maman falon na lobby milité parce que papa Lowanga avait tellement de vérité qu'il fallait attendre la biso na place comprenez-nous yangwana et 8 ans mais tant ya likambo ya malamu to ya likambo ya boyebi na mai o masle koleka ne quittez pas sur Mengo Kibango télévision sur Serac TV sur YouTube pour s'abonner. Kuna nebo landa rapport au Bix Samolimo pour nyoso boali pour landa de part et d'autre avec le temps eza sous. Pour l'université eza la souté, to comme une crise liloba. Papa Lowanga, je vais conclure notre émission pour tala papa na fête bino bozaki présent biso zaki na mboka Brazzaville. Papa bini ngité hein. Nzambe to comme komona na matata. Papa diange na kutima alobaki boye toko bomba mabino. Tant toko bomba lotala toza kwa ligordo na mfumu. To mesana papa fani toko so toko seka papa loba na biso tozo ko seka mais lelo papa abibita msuka na bala moko tata songi nzila nkolo Yesu azui solo mokumba monene ya kusalaka manso wana to sosola maman falon ntima menga makimbangu Serac TV papa Jospin Lowanga biso banso otoli ko kota po to pesa maboko pa etata to zelo pasika lelo ya linga basimbisa yo yango ndeza ya moto ya na boyi omoni so na boyi evanisa nzumba tsaki madesu batie ba piso lia eleki belé. Merci beaucoup ça m'a cassé la bonne deli papa qui me parle mais yango ndekisi tutaka biso boye so mabonde eto okende. Merci à tout le monde, merci à Abino, fidèles internautes de partout où vous nous suivez. Et c'est mon ami Yamingi, Yamokolo Malelo. Ceux qui nous aiment à Kati Moka noté, pour Zonga Kakawa. Et nous rompons dans papa, j'espère, Louanga. Pour te mettre la vérité, il y a collé parce que tu as la moto, tu as la correspondante, tu as l'acteur principal, quoi. Il a vécu. Donc, ce que tu doutes, comme les Kinois le disent communément, c'est la Mokilina. Bon, il est dans mon centre. Mokilina, peut-être parce que c'est lui le patron de la 7e génération. Le 4 points, c'est ma bogone, Wokimela, So, boy, Zala, Wanato, Jet privé qui t'en a des hélicoptères au monde, Bozila, Debo, sa divinité, Yav. Maintenant, Domingue, tu as mis pour les alikoya.